Kaka Kinshasa Nabiso Kin eleki partout KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikuru neza bino pardon Jima sala ilo karatakate yana benga gayo Jima mukende umela Bana Kin Kebana jago zape so kute nango KNB Telema KNB Telema Kinshasa eleki partout Jimi mukendi umela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi. Bon week-end na balandi nyonso ya magazine KNB Kinshasa na biso. Bakina bapesi bapongi na bango pour la constitution oyo eza loi mère mais ezalaki respecté te. Et bongo ba accord oyo ezalaki signé na dialogue nde kozala respecté. On a toujours koluka kimia na mboka magazine na bino eko soana ba kinois ba ebisa biso par rapport ya ba acteurs politiques nini esengeli ba sala pona ba accord ba uti ko signer accord na ba signer wana tondeki wana ba la petite bécan na biso bandako accord esala une hésitation c'est vraiment comme tel que vrai dialogue ezali peuple congolais bango ne faut pas tala esika to zalaki esika to komi esika to zokeni on va mal OK mabe. Il faut pas respecter en point la ligne. Pour ceux qui bango ba respecter en c'est biso peto ozala bien. Biso peto souffrir. Ceux qui bango ba boya ngo c'est to tambola na mutu. Ko senga bango na liboso eloko moko te puisque e bandeli nango ezali mabe. Ceux qui ezalaki dialogue mo ezalaki vraiment respecté. À ce moment on pouvait leur demander à quelque chose de faire quelque chose du meilleur pour le pays. Mais tel que basali dialogue wana c'est inutile. Ça n'a pas d'importance puisque ça n'a pas réuni tout le monde. On dit bien qu'il faut un dialogue inclusif. Mais ce n'est pas ça ce qu'ils ont fait chez eux. Bien que va signer l'accord. Et là, vous avez l'accord va signer. Mikanda wa tani na kati wana respecter l'accord wana. Eza te ko komi na doute na dette wa te wana ikomi so te toni so basa sous transition te. Ndio loika bongo na tana peto ke biso to kemba. To beso ke l'accord wana e ke ndika nde ba loika bongo. Tata ki to mama na zo signer. Avant signer na tangi ando signer on s'appelle pas maman on a signé accord wana bongo mais eza la teke nde va signer bongo comme le temps après 2 ans comme sous hôtel to lingo même la transition to lingi boto te ndeze ke ndeka bongo ne ba signer accord toyoki ndenge ba point de vue eza partagé ba misusu ba lobby ba respecter ba accord o ba zu ba misusu ba lobby rassemblement ou bien ba acteur politique o baza libanda ba ya ba sangana pour accord wana eza susu na nguya makasi mais ba konzi bo sala ngo toujours pour l'intérêt ya population Kinshasa et l'équipe partout. Après la signature, il y a accord, il y a dialogue. Bakina va interpeller, oyo nyonso ba signer ki yango, ba ko respecter pour ma BEAT. Kinshasa et l'équipe partout magazine na bino eko soana ba kinois ba meka un peu kopesa biso ba point de vue na bango par rapport à la constitution o eza loi mère et tikali ko za la respecter te et bongo ba accord o ba acteur politique ba signer kuna na dialogue nde ba ko respecter yango po ka ndenge ba kinois ba pesi ba point de vue na bango na ebeli ba politicien na biso lolenge ba to cité na constitution na biso o ya mboka veut dire que makambo ba uti koyoka na kuna et retour sans mapika raté. Ti 2018 so bazoloba. Tokomona botosi ya rezalata mukiete. Ifu banda kotosa nano constitution na biso. Batosa yango. So batosi yango nde makambo bazobimisa na sima nde bakotosa. On va respecter constitution est-ce que accord va respecter les années sans effet. Constitution est qui pona toko dans la jeune démocratie. Comment vous en la constitution vous avez sous accord? Est-ce que bamaïla on peut baton pe bango bazala kalikolo ba diriger kabiso? Est-ce que ça la vraiment bongo vraiment? Ba éviter ba politique de clientélisme wana
petite lueur espoir et gros la population pour ba courir na bango cette fois-ci au ba kosala ba maintenant peut appliquer mon âme avec ils appellent la paix intérêt à la vie sociale et à la population peut-être ba intention na bango to sur le plan pratique au ba ce que ba respecter peut-être pas ça là en mais cette fois-ci là me peut sauver honneur en boka il y a makamonions nde kozanga ko respecter constitution nde makamonions nde yango ebeba ce qui n'est pas la constitution est respectée mais la union soit ko sala mabongo te. Mais le choix est clair. Ce qui est pour l'intérêt na bango bon respecter ce qui est pour l'intérêt à peuple bon respecter te toyebi que accord et cause dans la constitution te mais to kamwe accord et commis de la constitution. Et ça, pour l'intérêt de Bango, nous ne pouvons qu'accepter. Toki ndenge bakinoa ba émettre ba point de vue na bango donc ba lobi que ba accord et cause à l'école la constitution té et puis ba acteur politique ba sala nyonso pour l'intérêt ya peuple non pour na ba intérêt na bango moko. Kinshasa et l'équipe partout. Kanga photo c'est comme Mukepe Buka Kingo. Tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso KNB. La photo, tout c'est comme ok. Bukakingo. Écoute idée, lance-toi selfie. Écoute idée, la photo, tout c'est comme ok. Bukakingo. Écoute idée, lance-toi selfie. Écoute d'idée, la photo, tout c'est comme ok. Bukakingo. Écoute d'idée, lance-toi selfie. Écoute d'idée, la photo, tout c'est comme ok. Bukakingo. Écoute d'idée, lance-toi selfie. Écoute d'idée, Batu mingi bazalaka ceux qui ba invité na fête ba koma ko boya ko kende apesi raison que aza na cadeau te. Yango lelo tongi to yeba soki ils ont obligatoire mais makaka cadeau na fête ceux qui ba invité. Il dépend selon Moutoua. Moutoua a la possibilité de mais ok fait ça ndekona. Ce côté meza ndekona banda ba pesa invitation à Bundi mbongo ezate mkolango sanini ekoki. Ce qu'on pona bongo tema ya zangi mbongo cadeau. Aki ma fait ça ndekona pona cadeau ou bien ndeni. Pona ngai penza les obligatoires penza te, les obligatoires te. Moutoua na moyen te mais azana ndekona celle-ci fête. Jamais à Kobo ya na fête ndekona pour azana cadeau te. Donc sengela ya na fête ndekona pour alaksake bazana amour na ndekona e. Cadeau c'est obligatoire te. Et ça de fête ni au salisi pour bengisi bat. Faut ndi ma perte. Soka même le cadeau madame, soka même le teroyate. Moi basenga batele on ça ba cadeau balobaka ceux qui ont amené les cadeaux. Ceux qui ont amené leur les présents. Vous comprenez? Ceux qui ont amené les présents peuvent passer. On demande, ce n'est pas une obligation. Si c'était une obligation, ça pourrait être avant d'entrer dans la fête, on devait présenter un cadeau. Un cadeau parce que ce n'est pas toujours une fête toute organisée, on donne un cadeau. C'est pas une obligation. Le cadeau, ce n'est pas une obligation, c'est un sentiment d'encouragement. Si vous voulez encourager quelqu'un qui a fait que les Camerounais sont moulous. Ozali komi tungisa mingi soki kozwa mutuka ya malonga wapi Trust Company azana pour na bino boza ba détail élément.
Nulle part ailleurs que chez Trust, des véhicules d'occasion de haute qualité avec moins de kilomètres dans notre stock. Vous y trouverez toutes vos marques préférées. Toyota IST, Toyota Passo, Mazda Demio, Toyota Yaris, Prado, Nissan Skyline et tant d'autres. L'équipe technique ne laisse rien au hasard avec plus de 60 points de contrôle pour vous assurer une conduite avec des véhicules en très bon état. Visitez le site www.japanesevehicles.com, faites le choix de votre véhicule et contactez Force One Service situé sur Colonel Ebea, numéro 56, immeuble Boncoin, côte à côte de la NAPI, à 1 minute de l'hôtel de ville de Kinshasa. Ou appelez le 081 99 64 301. Email info@forceoneservice.com. Nous vous accompagnons dans toutes les étapes. Plaque d'immatriculation, assurance annuelle, transport Matadi-Kinshasa et un service après-vente assuré. Un seul site, www.japanesevehicles.com. Force One, l'unique et le seul représentant de Trust en RDC. Docteur Dieudonné Ngoyi, ophtalmologiste, a expliqué que glaucome peut appeler la méthode de prévention. Le glaucome est une tueuse silencieuse. C'est comme ça qu'on l'appelle. Parce qu'on ne ressent rien. Le malade ne se plaint de rien. Absolument rien. Donc, il n'y a pas vraiment de signes comme tel. Elle est une maladie silencieuse. Elle évolue comme ça et elle surprend. Le traitement du glaucome, c'est d'abord, il repose sur un trépied, un traitement médical. Ensuite, il y a le traitement chirurgical et le laser également. Donc, c'est le médecin qui est devant le malade qui choisit le type de traitement qu'il peut administrer suivant l'état du malade. Parce que le glaucome, si on le diagnostique beaucoup plus tôt, ça ne tient à rien que le médecin aille directement dans la chirurgie. Il va voir avec son malade comment, suivant les moyens dont dispose le malade. Mais sinon, c'est un traitement d'abord médical, mais c'est un traitement médical à vie. C'est ça qui est le plus important à relever. C'est un traitement médical à vie. Et très souvent, nous avons de sérieux problèmes avec les patients. Vous avez diagnostiqué qu'il a cette maladie. Lui, il dit qu'il voit bien. Et vous lui demandez de mettre les gouttes tous les jours. Mais souvent, dans le suivi, il y a des réels problèmes. Lorsqu'on a atteint 40 ans, il faut que toute personne, ne fût-ce qu'une fois par an, puisse se faire examiner, puisse se faire prendre l'attention, ne fût-ce qu'une fois par an, à partir de 40 ans. Parce que quand cette tension est élevée, vous ne ressentez rien, il n'y a rien. Mais entre-temps, c'est le nerf qui est en train d'être détruit. Et je donne un exemple. Lorsque vous regardez un arbre, l'arbre a des feuilles. Lorsqu'une feuille tombe, c'est rien, vous n'allez pas remarquer qu'une feuille tombe, mais une feuille tombe, une deuxième feuille va tomber aussi. Et c'est comme ça que le nerf est détruit, petit à petit. Donc, il faudra, ne fût-ce qu'une fois par an, qu'on se fasse prendre l'attention de l'œil. La réaction, il y a des supporters, il y a FC Renaissance, Fibona, il y a DSMP de Ring Club Motema Pembe avant match. Papa kuta koki mwana te ebongo yo ozoba yo mama soit disant mama tozwa na kati tokosala mabe wa lelo tola sabon ke ata bana batika la bana to finira ba mabele ba mela ba tonda ba santé pour réaliser lelo nazo gagner au DSMP o eza DSMP quel que soit ndenge nazo gagner tozwa imanaka neti rogelo tobanga na biso to beta match que les meilleurs gagnent mais ayebaka ke match lelo obima vivante après on te minute nde toyeba sikoyo esika tokovanda po tosola masolo elioloso ndekamaele fibo bakosanti apumbwajele oya boyoka so imana matiti mabe bolobaki tro tobeta na terrain papa kokaki te o soit disant maman toye tobeteka de 1 kaka ya pamba
moke azalaka te papa mpe monene azalaka te tolaisa penaki no fibo ya mwana biso toya baparent toya bapapa mwana otikala jamais kobeta papa na ye papa abandaki na mwana akoki mwana te amelise bibera apese cash couche papa akoki te mwana mobulu eleki azongisi na maboko ya mama mama melise libele ndenge olingi poni lelo naoloba mingi te 2-0 na melisa ye mai donc toyeke on papa mama to wana posa papa na mama te toyene bo tobeta bale po équipe na biso ezwa lokumu surtout to garder première position de la championnat nde susi na biso yango wana mama abokolaka mwana comme papa mekopesa bibero aboyi ayepa mama akomelo mabele to bana renaissance fc fibo na fibo tolobi tuko toye na tout fait tout flamme na yene kozwa 3 points babi mama soka bani buzoba mwana karake bani kobete na to vie babaksa ba Real ba club minene na to vie DSMPD na to vie vite ate que là on a informé bino que papa ayebi ndenge ba melisa mwana mabele te papa alal tsaka mwana commerce eza bal na bal nyonso ezaka koganye soit Popola, soit Ngendenil. Mais que le meilleur gagne. Mais on a une renaissance à remporter victoire. Sakana kana libela mama lelo nazo sakana nango penza na fibango penza na sakana nango. Nazana danzete parce que aza mwana wuti na libumu nanga nazo melise mabele mi balé. Mama zakana mabele mi balé. Naza mutema mama mutema munene nazo melise libela liboso. La première mi-temps, libela mi balé na deuxième mi-temps, na sibisi na tiki ya banda. Toboyi mugulu, toboyi matata. Toyena mos mbayo, a délivrer mukulu. Ati mokolo tika bit mano kité. Merci bango un jour to kuta na stade de Marty. On le bit toujours, to meta balé, bit tout maté. Soka bimit mako kangayo. Balé na terrain, na bisu sokom ta ocha bako. Westa effect. Ambiance Irene qui na stade de Martyr na match à FC Renaissance contre Daring Club Motema Pembe. Dans le stade de Marcy, le pays va pour assister à la rencontre où ils allaient opposer Daring Club Motema Pembe na FC Renaissance. Ils allaient rencontrer il y a 5e journée. Ni Renaissance ni Daring Club Motema Pembe c'est pourquoi magazine n'a plus aucun de l'actualité. Nous sommes dans la ville de Kinshasa. Nous sommes présents dans le stade de Marcy. Nous sommes ambiance, nous sommes dans le stade de Marcy. Quelques réactions. Dessus. Mais le coup de la Renaissance a été par Nabiso, on a bien décidé. Mais personnellement, on a mitigé, 50-50. Même Daring vraiment les bêtes, ça m'a bien, mais façon bas supporter, comportement là, on va ça la bien, c'est bébé ça match là, on te saigne que moi qui m'est zala, match en tout monde l'hôtel on vient dans stade. Il pèse bien, il m'a acheté bisobi, to beti maboko, to fin to match, biso to égalisé et comme il va jeter des pierres, m'a belé. Renaissance c'est un Robert Rabalé, ailleurs ça mobile dans stadeité. To soit déjà leçon de Pepefkin, to na ngwa to za bien indiqué. Eza topola ki mbachi oyo tonga tobora ni libanga nini tonga tobima na malembe po eza famille. Comment biso to beta bale ba supporter na ba ta mona terre ba yo ba ba chance bani eza la rate balongo to beta oti na niveau. Et na vite ba sala bongo na imala pe ba sala bongo. Ta des autres musée ba ta renaissance. Ta bango na terrain. Kota imala mona na terrain. Mais bango na terrain. Et nga mené biso na score to kitaki na 7e. Quand tu égaliser ba comme l'agitation ti ba ko kita na 7 ko ke ne compte na fesse na biso to ebito so ba linga no lukani. Ale na suka na yango tala mabulu ndenge bimi. Lobaki ke nanu to beti te. Linafuta ngo yango na terrain 90 minutes. Batiaki biso bi. To sepeli to beti maboko to yembi. Mais deuxième mitata ngo to chebi et komi ke ba membre ya DSMP ba katisa kuna ba kene kota Renaissance. Makambo ezalaka te.
Un but partout, Ezali score est sanctionné. Fin de rencontre entre Daring Club Motema Pembe et FC Renaissance. C'est vrai que Daring Man qui marque la première mi-temps et la Renaissance qui peut égaliser. La deuxième mi-temps, c'est vrai, tu observes qu'il y a tant de désordre, mais la police qui rencontre et continue à Kimoto. Au sein de la Kambia Sport, la police. Gaz na stade pesaka toujours intention batoba kima yango nde pesaka ba désordre donc mbala sima bo meka ko chama ina vino ba méthode ko panzela bato bazobunda eza ebele. Bonne chance na l'équipe nyonso oyo ezobeta Lina Foot Kinshasa et l'équipe partout. Équipe d'Afrique mama ye mama ye il faut pour les chanceliers pour les dino bellico na kama yele le président Milo, Barcelone, Mathiabino Sommele, le penalty, la emblématique. Chanteuse congolaise évoluant en Europe, Isis Kia a lancé un clip Yanzimbo Naye établissement où il est déjà disponible dans les réseaux sociaux. La vie n'est rose que comme la rose, la vraie amour, chérie. Kombo na Isis Kia, chanteuse congolo ivoirien Olo, azalaka kosala carrière solo na ye na banzembo kitoko, oyo azalaka kotia sur le marché avandaka na Paris. Isis Kia na featuring na ye asalaka na modogo wa barambo wa nzembo wana ekangaki makasi. Isis Kia auti kobimisa nzembo kitoko na kombo ya établissement tala na misu. Oyo kutu nde ekangi poto mobimba. Produit à la belle Boma et musique Isis Kia ba clip na est déjà disponible sur internet na YouTube na Africa Story TV. Tope bete na yo kaka kombo ya Isis Kia okoyoka musique ya kitoko pe qualité ya ba clip oyo neti kaka ya mindele. Po ya boye na kin nanu ezala te tolo ba vérité. Kinshasa et l'équipe partout. Toyebi que vous avez belé pour la cause de la yango actualité Facebook nini o est dominé na ba réseaux sociaux mukolo lelo bolanda. Actu Facebook ya lelo et bandi na message oyo Senko a lancé qui na ba acteurs politiques va se retrouver dans un autre cadre pour aplanir leurs divergences pour un intérêt supérieur ya population. Ba internaute balobi kutu guerre de poste ici et bandi donc Senko a un grand retard. Le phare DC a battu 11 miliciens identifiés comme des adeptes de la secte Corps du Christ na accrochage au Salamaki 20 octobre na Kabasha. Selon porte-parole, il y a opération Sokola 1, lieutenant Marc Azukai. Le militant ont également capturé 6 assaillants à l'issue de ces combats, selon Radio Okapi. Ba internaute balobi ba mesana bango misusu kutu balobi, c'est du déjà attendu. RDC na Rwanda basinaki jeudi na Rubavu un accord sur un régime commercial planifié concernant uniquement le petit commerçant des deux pays. Je me félicite de l'intensité des échanges commerciaux entre Rwanda et RDC et Zala sur le plan et à petit commerce frontalier ou même du commerce transfrontalier et un mariage économique yamakasi et intéressant entre nos populations qui méritent d'être encouragées. Oezaba déclaration ya ministre du commerce intérieur de la RDC Nefertiti Goudiaza après avoir apposé signature na ye na document wana. Kaka na Facebook bakomi lisusu Jean-Claude Vwemba s'est montré plutôt hostile na invitation ya Vital Kamerhe ndenge abenga kiye aya ko signer accord ya dialogue oyo ba clôturaki il y a 3 jours.
Tosuki sa actu Facebook ya lelo na grand derby o ebetamaki hier na stade de Martyr FC Renaissance Fibo. Ezalaki face ya DSMP Dora, mais il faut qu'on retenir que match elekaki très kitoko na premier mi-temps. Daring Club a marqué ki but na moko. Mais na deuxième mi-temps ba supporters ya Fibo ba empêchaki ba joueur ya DSMP ba kota na vestiaire. Yango nde ezalaki na base ya trouble o esalamaki entre ba supporters na ba policiers. Internaute bamituni soki entre mama na mwana nani azu 3 points. Actu Facebook oyo Bokolanda. Kinshasa eleki partout. Merci la confiance et fidélité bopé sakana magazine na bino tokutani lobby na rétrospective ya Julie Biuma bobo sanate ke Kinshasa et l'équipe partout.